lokuta oyo ebotaka kokabola bandeko. Septième yolo ba yebisa ngai soko koyiko za histoire ya village na Kibokolo. Est-ce que batu bazali te na village na Kibokolo? O bazali ete ayena lokuta moko poa mama na mwana ye baza soko yokana te. Papa na mwana yo mwana azandoki. Yebisa ngai na village ngo est-ce que biloko bope ezali koleka na société na biso. Eza ya trop. Ezali eza koleka. Ezali koleka donc votu yanti kidi mobudu tusi dikatulenza mansa kotimbaza. Ezali la sona koya komona mutu akoyaka boye na ndako na yo nga. Makambo biso te na la vérité te. Eza na mukanda Proverbe 6:19. Faux témoignage ba pasteur oyo, ba scribe oyo ki ba magistrat, tanga Bible malamu. Oh ba koseli Yesu Masia. Ba konti na complot ya nini ya faux témoignage. Biloko nzambe alobike alimbisaka yango te. Batu mingi tolobaka na kosenga pardon. Keba, okutana na makambo oyo na vie na yo. Wela o elimine yango. O elimine te. Pardon ezali te. Mama anyoza kolanda nga. Lelo komi ezate. Lelo pe sarclage ezate. Tozako tout ani loba na nzambe na place na ezako kendela. La justice la maison de la paix. Maison to yebete yango oyo mutu ko souvenga etanga na pasi. O kende kuna unakuta ba témoin 1000. Ah on connaît ce population nyonso bazaba contre ye. Faux témoignage. Biloko ezana mukanda Proverbe 6 Bible lobete. Un faux témoin na miso nzambe ko bikate. Ya septième likambo oyo nzambe alobete si makambo ngai nzambe na yina septième likambo esanzisaka ngai nzambe yango oyo lokuta oyo ebotaka kokabola bandeko septième likambo yolo bayebisa ngai soko koyiko za histoire ya village na Kibokolo. Est-ce que batu bazali te na village na Kibokolo? O bazali ete ayena lokuta moko poa mama na mwana ye baza soko yokana te. Papa na mwana yo mwana azandoki. Yebisa ngai na village ngo est-ce que biloko bope ezali koleka na société na biso. Eza ya trop. Ezali eza koleka. Ezali koleka donc votu yanti kidi mobudu tusi dikatulenza mansa kotimbaza. Ezali la sona koya komona mutu akoyaka boye na ndako na yo nga. Totambolaki. Totambolaki mbe yani baka meneki ndoki. Yani ufasanga. Bana nyonso nzoka ina familia biso bakufaka ye. Ye mutu aliaka bango. Entere kutabotaka te nzoka nde matrisa nga sangi kango na seya mai kuna ye. Preve ata preve zati. Mwana oza komonaka libumune za kovimbaka. Me se na sina mwana mwana kuti peut-être kolia eza mabe. Bien kwa sheko resuye. Bien kwa sheko. Yango mtezo vimseni bo me ba. Tuve ba mesa wa yem so cause na mwana limuzo ko vimba. Oh libumu za ko metondi boy bana wa. Baskarisi batonda ni kuna nakati. Me famille. Nde yango na mukanda Proverbe 6 nzambe alobi ete mutu oyo yaka na information ya lokuta po akabola. Papa bengani mwana likolo yo yeko bikula ke mwana mazaka ndoki. Oko bika te. Ndoki ngeki be. Yone ndoki. Wewe ko kabola. O to kena na église ba lobete na quartier oyo. Zero. To ko iko sala commerce ko simba te passer ba ndoki batondi atro. To bala kateo. Oh papa wana bomoni kaka zambo. Ye na kacho. Papa ba twa ba mabanga. Lokuta oyo eko kabola kabondeko. Bible lobete sanzi saka ngai nzambe. Est-ce que nous la vérité to lobi yango? Non. Non. Bible mbo bien. Oh que la maison de justice c'est papa. Aboto la ngai eloko na ngai tala kana ngai zaboye. Parce que ozwi nini? Bon musuni. Et comme ya adi, azali nani na kobare kana ye dit. Babotola rape na ba pauvre na te babokola babotola mutazole kana Mercedes ke batembi sai babotola kana ba pauvre zake azwi lango na pasi bazwi ba botoli yango yango ba so na la justice kwa ndio wana justice di yoko pesa ngai nini bazwi oyo azana nini yango je m'excuse Bible lobi ete mutu ya boye ondimi ba faux témoignage oyoki yango oyebi ke mensonge ezali me okoti
yo pe okoti na kati me toza koya po tokendaki ka mwa stantene moko tobeti wana po toyeba nano makambo nini oyo ekumbi biso na place oyo me mama likambo tozali kolobela mama ani po tozonga na train na biso po tokendaki mpe na fimwa distraction ya moke me distraction pe te po toya korenforce point oyo Jida ake kokosela makambo yango tolobi te tokende kotanga proverbe 6 yabima makambo nzambe ayina mpo okoki kotuna me yesu kristo mwana nzambe mosala ya kolimbisa mpo na limbisi te me parce que proverbe 6 deja eza kopekisa yo kolimbisa moto aza na misala ya sorta boye te yakoya kolia mbongo mpo atangisa makila nde place wana juda iskariot kanda esalaki mama aniyebisa ngai ntango kanda esali eke balimbisi te nini yango eyaki bon na banza azwaki mbongo yango ake kozonga epa bagrand prêtre oyo bapesaki mbongo wana ake kozongisela bango mbongo yango po amonaki azongi na eglize fokotya likambo na ndenge ezaleli azongi na eglize kuna esika bapeselaki mbongo wana lokola eutaki na eglize kuna azongisi kwa na kati eglize wana ake kozongisa bango mbongo wana ayebisa bango ke mutu wana aza ne innocent donc nazongisili bino mbongo na bino nalingi nanga lisusu te botika mutu yanga bato wana mpe babolobi biso tosi topesaki yo deja mbongo 30 biliaki yo ekoki mbongo na yo you can have tika zwa na mbongo na yo biso tokosasu mbongo 30 makuta wana tokosala nango nini tokosoma nango nini zwa mbongo na yo olukaki mbongo wana baka ndadia ye azwi mbongo yango azwi abwakili bango epi abimi bango mpe balobi mbongo wana bakotika kosimba yango te bazwaki mbongo yango bake kosomela yango soki bilanga makila wana soki place wana osukeli ngai na kotombola nano na moke nazonga jida ntango atekaki nkolo yesu asengi pardon ko mpongo esimbaki te ayebi ete yanga na mabele obiliaki ngai bikoki kiyeba makambo eza kolekaka na sosiete na biso pesa ngai mbongo na kokweyisa ye pesa ngai mbongo na koede komonte plan oyo me oyebi noke ya de mensonge na kati me ondimi kolia kope ole kope ole mbongo sikoyo ko mbongo yango omoni ete ngala kanisaki ntango na koyebisa kopo ntango na kopasi na boye makambo oyo kosuka nango kaka ya ndenge wana me sikoyo ekomi ke elingi etangisa makila bato bakomi koswana papa na mwana makambo ekabwani bato wana vraiment bref ocomprendre ke likambo nasalaki erreur nde place na jida yeba bibozwa mbongo na bino pardon botika makambo yango kaka batango babi no nde place na jida kanda esalaki abami mbongo na eglise pasi mbongo eutaki wapi na eglise sikoyo bino mpe bozwa nini mbongo na bino bango babi no biso topesaki mbongo mpona kopo na yo kosala nde makambo eza komona ete moto amontaki ku okoti deja na kati ya singa mpe ya nini na yo moto opesi mbongo na yo moto oyambi mbongo bino nyonso boza na makambo bokokabola dega bokokabola dega na yo moto opasi mpe na faux témoignage okokabola nini dega nde bango oyo sikoyo juda ake na zamba ndenge olobi ake komiboma ake kose pendre ake kosala suicide mbongo azwaki aparvini kolia yango te elekaki te bato ebele na vase nanga na fi nanga oza koyoka baza komonte bato baku bazozwa mbongo yango okomona mutuka ya makasi okomona construction ndako ya somo okomona aza kolakisa omoni ndako oyo ngamu na construisa yango omoni eloko oyo ya monene oyo etelemi awa ngamu na bimisaki mbongo na mutoki nanga nasombaki yango azokokosa nani mokili kasi nzoka nde ezala ya solo soki ezali ya solo te to place ne place tokomi judas kayoso amoni ete ya ngai te mbongo naza komerite yango te bozongisa mbongo na bino babi tokozwa yango lisusu te kana ye ekomi nini clotire kiye biloko eza koleka na société likambo ngo nzoka nde ekumbi kufa nzoka nde ekumbi dega ya boye totika kaka no lia oyo osalaki nini olukaki bapretre ntango bayokaki ete judaki akufi na kozo bango basalaki mpona nini mokili mpona nini leta kende kozwa nzoto ya juda te ekunda yango mpona nini bandeko ya juda bayei kozwa nzoto ya ndeko na bango te bakunda yango kaka eglise po bango mutu bayebi ke akufa ne ezalaki koze na suite ya dega oyo basalaki mago oyo elekaki wana mafia nde eglise bayei kozwa nzoto ya juda
bakundi yango na place nini kala place akufelaki babimbongo ya pesi biso ekoka bake na champ de potier basombi yango bakundi wana mama ani place bakundaki jida bilanga wana bapesa yo kombo nini bilanga makila bilanga ya makila to akeldama na munoko bagreke bilanga ya makila lingo ba akeldama nde moya akeldama lokola osili koyeba ngo yango mutu ekuma biso tina suka chaque fois oyo koma akeldama elingo bajo mutu atangisi nini makila akeldama. Eske biso pe na village na biso kibokolo biso pe na culture na biso ngai pe na ville na ngai eske naza komonte bato baku soki naza kosala ona yeba ete naza koconstruire naza kosombaka nini bilanga makila bilanga ya makila akeldama. Tika toka nekozwa repo na biso lokola tosukisi na première partie na biso oyo akeldama epi ntango tokozonga nde tokoyeba mama ani koma tokoatakele émission oyo na deuxième partie.